Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 54 96 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Yo c'est dia loba tika ngala loba o bangala loba poni te loba non loba voilà ko banga te tika na loba yiposo loba te o moni mo système ya beau journalisme mo ya lelo ya beau sala ke bon on ça critique mama botanga na kisanga ni papa la gite bon ça va briga ça vous expliquer mieux que nga mais au sega jour au sega na merci pour la réponse 13e apôtre Saliba featuring Ebele entre autres avec Evolo Kojoker Souka. Est-ce que c'était facile d'abord pour engendrer? Bon, vie nalinga vie trop. Ngaza penda fanatique nae, ngembo nae, ne tobe nga ngembo nae. Tangaza les dieux ya Zaiko. Azara star moko saka nae te. Rêve nanga zara qu'un jour nae mbata nae na ko banga wana. Na tunaka ye déjà il y a quelques années. Là la comment je crois na ba isifi, là ça longue Zaiko. Tu répétais à Penzembo, mais tu crois que tu as studio. Toujours ngam la luka, il y a luka ngate. Sikoyo, na kei, siko luka na ibaki album, moi album na ya suka ya banzemba sika. Na tuna kisunga ah ndoi, kutobe na bandoi, yepe comme Antoine, appelle Antoine. Album à suka siko moi idée na ngana to sala te. Ah non, oui ndoi c'est vrai. Malo vraiment to sala ngo. Pour chaque façon na moni na mona gira po ya bima te. Na tuna ika likambwana. Alobaga oui, mais ça la marqué. Alors si comme balo alobi oui et puis il est qui mikolo comme gars concentré dans la blue jour souya et obenganga ah mais ndoi même ndeni li solo to solo yona album asuka ngoyo ah na lande na aussi go sérieusement mais pour via na studio yi opesi mbwa boy mbwa kabili na ye niao ndenge Sandra Kazadi alobaga bangona na no mosese sikoyo jour mo na vandi boy to fa na studio na mona kaka vie akina mo sakini mo boy oika basaka marque ba keli ba beauté ba Romeo na ba fallait finir ba nango ba ayepi na bono vie ndeni non ngana yo malelo vie selinga bondeni à côté de la studio tant bandi ko s'exprimer au là je pense que Batbayo a tant bayo nzimbo wana première fois yo ça vraiment émotion. Bon, je n'ai pas dit que c'est la plus belle chanson du monde de son dernier, mais ils ont bien timbre à voir na yezana mawa moko boye extraordinaire. Si quoi yembi seconde mo ils ont un style un peu différent hein na wa yemba na bazaiko ya ngai. Donc na bande c'est plus ça bateau. Donc yaki to yembi to vraiment to passer un temps trop grand professionnel. Donc azo corriger to ko tellement boye tenir ba. Tindenge nzembe sila nango. Les gars qui to comment dire mo mwana. Les chansons motoloba éducative azopé ça tolina bisonyo surtout y compris yo surtout donc moi na tika olalaga lalaga tellement la muka kinda uluka va faire au sengaka une fois deux fois ça va mais 3-4 fois bonjour les dégâts des balbans en français donc les thèmes na oza ngwana je pense que wana bato ya changement de mentalité les muso ba sepela na nzembo wana d'accord featuring mususu c'est avec Ferregola Ligue des Champions. Ce qui a été aussi bien fait alors. Somme. Je me suis vendu dans investi pas ma fille va gagner au Sobolatro. Na premier na piscine. Na mon gars pas bimi. Ah bonjour vrai. Ah Ligue des Champions. Tu vas na biso. Na ça bête le solo. Ninga na bandela. C'est toi qui n'a pas featuring. Na bandela kaka premier été.
bon, tout ça, vient un album, normal, tout ça, on a vu parler en Goya. Juste dans ce moment, ah, non, c'est plus vraiment félicitations et tout, tout seul, une absolue normale, les gars, il y a là. Gabriel, si vous venez à Zoyemba, yo, Aseki, Asegatro, viens, Naoya. Bon, tout seul, une absolue plutôt cabane. Il est équipé 2 mois, 3 mois, je m'en avance dans le studio. Ma petite va bien, viens, faire. Les temps tout n'a pas pu me pour des fonds mieux moi d'aider. Oh, tu es manuala. Viens gagner là, il m'a dit moi j'ai l'élo. Ah, tout cas plaisir à trop. Ce qu'on dit mandé ni non na yo kaka. Atili nzemba liboso. Nzemba liboso je crois qu'il m'a frites. Ah, ça vraiment. Yo ça na ka pe mususu. Atili nzemba mbale. Nzemba mbale qui première dame. Ah, vivant nzemba ngo za niveau. Ça sous mususu quand même. Et au tiers Cobetox, les gars, ils ont 1 minute en disant, non, 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 ma place, il m'a dit le cœur. À côté de l'anime, oh là là. Oh là 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 là. Donc, la filmé, les réseaux, ils m'ont portable, voilà, tout comme on est bien. Et les gars, bien. Voilà. Donc, à préférer, il y a aussi Fabricas. Je pense que ça a mis ça tout. Claudia Baki, c'est pas moi accent. Ok. Naba album autant les cas, Kofi mingi aux alaki trop sensuel. Naba clip mingi pe naba danseuse, to ba figurante naba clip. Est-ce qu'un album aux aroya au tenir compte na critique wana? Bon, sikoyo mot sensuel apparemment ils ont un sens moroté pour na biso nyonso. Mot sensuel oyo utilisé. Mot sensuel est l'ingolo banini. Parce que dans mon cas, sensuel est pas nanga et comme ngambo par rapport à type ya mokili mobimba. Les filles sont trop sexy dans tes clips. C'est pas moi, ça ce n'est pas être sensuel. Ce qui fait ça sexy, on a un clip, c'est qu'il a attiré batou. C'est pas un défaut être sexy, c'est une qualité. Voilà. Et puis non, fini dans le ba mon partie intime naï. Et ça l'a jamais. Ça dit, le problème, il y a un casting. Tant que mon clip, il y a Sharapova, Saraiva, Olobani. Au moins, on a une sexité. Mais, normal, partie intime, mais sexy, bien. Et puis, il y a au moins spécialisateur. Zanega, clip, elle est bien. Aucun comme figurant, toi, Sharapova, Saraiva. Ils ont encore moto. Bref, oui, ils ont encore moto. Ils sont en boisson de la ils ont encore moto. Oui. Si ceux qui font ça sexy, on a une salifité. Ceux qui, par exemple, ils ont colonzé un clip. Oui. Moto au un clip, on dengue baye belio. Oui. Ou landela makam nyonyo sur la loupe. Oui. Si soit côté na clip na yo, quand même. Et que ils en a parti, moi ils ont gêné par responsable, papa vient et déranger. Dans le biboué. Prochainement, on va changer. Dans le biboué. Non, qu'on fait les gars, filles, dans le bassin. Mais sommes dans le bassin, on a tiré bassin. Tout ça vraiment honnête. Bolo qui l'a rendu ma fille, on sûrement. Charaïva, Sarapo, va dans le bassin, t'es mal à terre qui toque. Si vous il faut tala, si vous bateau bataille, la fille, on bataille, on étale les nini. Na esprit nini. Clip est propre, clip bataille avec scénario, trame nango, c'est-à-dire ndenge clip est okendele là, on a tala quand nous autres moi la bateau moi cité. Non, on a pena ngamumo balingo même sanga na mboko. Clip est nango normal, bon, mutu onza masala et mutu ça sala mutu bato suba wana baga, mutu munene, mutu munene côté musu muke bon. Ngam la sali mutu te. Bon, c'est ça le problème. Selon l'engue exigence publique, c'est un alors. Ngai, na sala casting, selon na sala clip, na sala casting net sikoyo, toujours le hôtesse parce que tout fongola conflit central. Ma fille obaoya, ma fille de ça, ma fille de ça toujours le hôtesse. Ne na zoba wana ma Roger Manja. Bon ben na bunsana Real de Madrid. Toujours ma fille, toujours même gouvernante, op na za diriger batwana. Siko ne na zoba boy, na yebite na nyaoya. Na évité wa nanya wa wa chance ya na ya luka musana luka vina e siko so baye ba reprocher nga fiango ba minene ba milai ba za boy non yo watu bele ba lo bato linge ba fama pembe amétis pour nani yo mto sala ke pembe te voilà
okoloba te oloba na yo chrétien na te. Oh vous êtes chrétien? So na koseli o lobi na TV na koseli o. Te so na kosi loba ke kosi. Ziko Kofi. Oui. Na kosi? Tomoni promotion. Ah, ok, le sujet. Ok, d'accord. On sali mingi promotion libanda. Total kaka na trace be total aboyo. Kofi Olomide star du mois. To ebete biso zo landa ngo mwa kala nani ezalate. Makelele bimi on Kofi apesi $10,000 kuna po aleka ka star du mois. Ngana pesa ka ba 10,000. So na soliga na mutu na pesa ki 25, na pesa ki 44, ça dit la nanga ya, ça na zonga longo ale na passer na tumbi ka boy. Omoni bata ba trace TV wana ndi baloba nul ne prophète chez soi. Dem so vanda ba yebi muneni. Na moment na zoloba Télé Ivoire ezo senganga la même chose. LC2 ezo senganga la même chose. Baya ko filmer vinanga bazo benganga légende Koffi Olomide. Bango basali moi Koffi Olomide. RTNC ya mboka nanga rien. D'abord RTNC au kota kuna ndeni aux plus de 20 minutes. Soza muta primusté. C'est ça le problème. Donc eza moi mawa parce que mon valeur à mutule mususu so va na moi sinon na palais owe baté. Bato bazoleka na nzela nde baya ola so valeur à momina yo. Nettement Koffi Olomide boy. Je sais pas ngaso na bimbika na tana komika na Braza na santaka ko ndiri ba komsinga mutu mususu. Pour Congolais azaka ndengona motema mabe ignorant adiminyaka kaka andimaka kaka te basala ye bongo. Neto zolo babu to lobi to lembi. Youssou Ndour abenganga les lions de l'Afrique. Alors bananga yum to laksa biso courage au Kenya na Bercy. Na Congolais le belaka rien. So na bani golobawa il y a des gens des petits malins. Oh non, il y a kantsaka nini, il y a kantsaka nini. Bino ne bozali un artiste le plus titré en Afrique. Le plus titré en Afrique. Artiste oyo, ba africain ba vota par ba SMS panini artiste africain de la décennie. Je vous apprends rien. Mais le Belabino, rien. Voilà, les autres traces, à sali moi, Koffi Olomide, si vous avez $10,000, na payé $10,000. Ah! D'abord, la trace balé à €, balé à $. Pour les Congolais, tozali boye. Vraiment, si vous avez démissionné, que vous allez Congolais, il n'y a pas démissionné. Je vous le dis, dans le lobby non plus, ça dit, ma camozali est belé, est belé, est belé, est belé, est belé. Tu vas dans Noawat, oh vieux Ebola. Depuis l'autre, il y a un combien de fois, tu fais un mot de combien de fois. Mais yo, c'est pas la peine à combattre. Si tu es tout le banana Makamodo qui est en haut. Quand il y a une polémique, si tu fais un mot de malade, tu y a un aussi Ebola combien de fois. Madame Anna Palais, tu vas la mère à Sika, donc, Saraïva, c'est un mot de trop. Sheila Saraïva. Sheila Saraïva, grande série, l'autre là. Bref, si tu mère n'est pas yo pesa ngambo to yembana. Mère azo Ebola. Voilà. Alors bato ba sala ki makamwana. Et le bela congolais lo te. Ngai. Oh anyunga mutu ayiba mbo azo so mbo nani. Ti lelo. Et kendaka loka molinga bo. Voilà mboka to ali. Trace apesi biso moi. Exemple, légende Koffi. Mboka na benga ngabo la légende. Donc Koffi donc baselma comme na bango ndenge na bango pe na ozila kana tala ndenge ozala na yebi que batindaki reporter moko cameraman moko yaki na kisasa pona nga pour suivre nga l'air c'est pona danse ya écoutez moro na da ayaki a filmer bon na yeba ite so bossa na ndenge nini tout le monde nga moi Koffi RTNC mboka nga je sais pas. Ça au directement au Lobinoga. Déjà le 11, dimanche 11, et vous avez la spéciale Caribou 13e apôtre na RTNC. Ah, au Monica. Pensez na yo. Ngam na pensé na bangam na kenegi, obika ningi za na mboka na so bite. Et puis na moi na ketera sona, jamais so sisi misotika moi nini pour ba ta régie. Jamais. N'expliquez pas comment on tenait qu'on a bien. Non, tika na lobana. Batu ba mona ko censurer nga. Batu ba mona ko censurer nga. Ba biloko na faut dire, il faut que nous deviennons un pays de professionnels. Donc on va professionnel. Oko tu na ba collègue na nga tout. Tu na ba émission na ba TPA ya Angola, na ba Côte d'Ivoire, na ba Mali, na ba jamais ba biloko nezala. On a vraiment photo le bango en public. Ezala ka te.
Depuis que comment montu na muta pona boulot na e, mutu pona kaza mannequin, musu journaliste, musu chanteur, musu caméraman, so poni musa no tu assumes. Il faut pas charger na yo longue pas patron na. Pe ba musicien libanda pe batolaka. Dans le niveau katinga est vraiment Seigneur, c'est pas pour bolo baka. Na bino pe ba artiste libanda, baboka batute, ba vivarati. Ba ima ba ne baboka batute. Na poto, tous na États-Unis. Te former ba ivoirien ko boka batu ba ugandais batu ba boka batu. So te former bien ça boka batute, rien à boyer mon tout. Album nous zoena na yogi te. Oui, zoya. Mais non no yogi te. Et puis bango sigoyo. Il faut un grand prêtre Michael, prof Nanga Ndoule. Il faut un niveau boire à Pepsi Cola. C'est-à-dire, hein? On a les là en bon. Voilà, bien sûr, Pepsi Cola, ils ont raté. Car à déboki. Et pour nous battre, on est comme le Cola. On a été pour nous autant pour sur la rapé ma belle hôtel, on a pour tabac tout plein. T'es na monique, na monaka ma bloc, on a baboki. Puis, batonga beaucoup les bassales là, ba collègue. Mi sanga longitima, batu babina longitima. Il faut yoga seconde zimbo longitima. Oui. Bah celle là baboki chambre, il faut yoga wana. Le là on peut vrai là. Oh, taraka mwangai. Mais na moment boybo. Na moment boybo. Donc au monde qui va bango babo ba tout parce que c'est déjà $1 million na. C'est déjà $1 million na. Donc abo so batu ponani. Ou be 3 millions be combien? Biso ba na opesa na opesa. Tout na ba na mai combien ba pesa bona baboki. Tout na. So les arabes en tout cas ma solo net tout ça la té banini mais na ebité. Ba troga ba Raoul Minga. Hein? Ba Vincent Gomez, ba Ingolondele. Osa koma ba Adolphe Muteba Chilamona. Obi katanga so na zolo ba na TV ba to donc ba to na parler ba ebi. Adolphe Muteba Chilamona. Ni na zo ba sombi déjà 7000 CD. Na moko $25. 7000 déjà donc so yeka ba sombengo na poto kofi biso na bureau peut-être na bureau mbala moko donc so le kalo ça dit on dira au kabila ngo batu en gros ezoteka manango alors tina ne bani koteka c'est non ça dit ba fouti mbongo na bango c'est ko base la livraison base la livraison 7000 CD autre donc coffret à 4 CD wana avec livré à 56 pages voilà c'est que Kofi Soembeli mutu nzembo par exemple dans un album na yo o kisaki yango te hein neti bato bafutaka mbongo bafuti koembela bango okisaka bango banzembo te avant que album ebima mingi te bato na nga mpe bongo te baka na confiance na nga ok baka na confiance siko ti otiaka bapano nde toomona ezaka so toleki na coin boye tomoni pano 13e apôtre oleki gauche droite ka ndenge wana na mini tuna Kofi mbongo na yo moko to producteur ya album moto abimisi mbongo mayele moto abimisi mbongo voilà mayele omona bato mosusu andeka moto apusu me momine alia kaka momine yaka mpe monene so otuni ya oloba nono mayele wana langage ya mikolo ça naïve Sarapova donc mayele kaka nous allons suivre le premier clip wana borumo petit nanga botori ndo mta oloba ngo motro Chitokai. Merci, nous allons suivre le premier clip que le Quadra Koraman va proposer à ses fans, à tous les téléspectateurs, parce que tous moi privilège Joana, il y a qu'à proposer nos clips à Liboso. Merci beaucoup à Papi Mondeke. Nous allons nous retrouver juste après ce clip. De retour sur ce plateau, Kofi Olomide, toujours comme Melabiso, Bilo Wasika, Mwambwasika. Ndenge tomonaki Borompela leki mikolo na la télévision. Pour ça, il y a 13e apôtre. Est-ce qu'il y a un moment bientôt et c'est l'équipe à côté de la clip, surtout la clip net, il y a selfie, il y a dans ce il y a Nyama, Binanyama, pour ça côté bormo beaucoup de ngengenge. Kutukutu ngengenge. Kutukutu ngengenge. Les mots bêtes pendant bendibo. Befoité. À côté de la clip, donc on a dans la selfie à Ali, na tueur de lion pas Ali. Donc il y a un moment bien passé la clip à Souga moi. Donc au fur et à mesure on a pour ça fait tout mon album na yo. Au ça là bon Isaka na sengi en tant que journaliste nabi au ça la paie moi ba enveloppe pour chez les ba collègues na misusu ata muta bureau na yo akenda kotike la paie ba on peut ba yoka ba œuvre na yo. C'est une proposition au monde en délire. Ouais, c'est une proposition ma bezata. C'est quoi ou bien na ko c'est pas na yo pesa bango. Yo au ça rapport na bureau na journaliste. T'es pas idée ya yo. Il est outil pas na et puis parce que au monde siko mutabiro na ngale musuba pango mususu akoti ba au petit ami youth balomwa tindele mboa orio ba yambo bien
Vous comprenez? C'est autant que bien. Donc, tu peux pas là, yo, ça. Tes hommes, tout le monde net, hein? Mutonet regolega azate yo zanda traité ah mutonet regolega azate yo zana orchestre traité yo manat muto TV yo zaka ni te muto TVT yo zaka ni talaga yo zaka ni yo netre vrai yo muto TVT. Nous continuons avec le quadre Koraman Balobi Kepler 45-2B. Voilà ndé comme mikolo eza okenda eza oya toujours koya Koffi Olomide ba idée pe ya koya na ba voiture na musique à Congo. Vous pensez que ba voiture donc ba marque ya cher et tout, vous pensez que et matarape musique na biso on a évité na kana ngai naza na moi défaut na ninga biloko bien na ngama bien na ngama ya bigidi quoi donc il y a qui digibi nga blo nga pena makam ba banga quoi donc maninga te ketchi nangi ko ma kala maninga te lichi nanga donc nazaka bongo nanga kala nanga ya vina vricar do bana kala nga na bano sango te pour minzemo banini non ezaka ba goût et puis ça peut ba ambition pe ya mutu moni mutu pour rêver bord mais sans une ambition suffisamment te au ko sama pour ça na opégati donc ezaka ça moi ndenge nanga quoi donc moi défaut, je l'avoue, ils ont moins défaut dans le bien, leur qualité bien, dans tous les domaines. Et si on vous contactait, Koffi Olomide pour aux Alapé na Bomoko, association moi c'est ba artiste musicien à Congo, si vous contacter ou contacter na Kati, et ça ndeni, propose Alapé parmi ba membres. Artiste ni baza kuna déjà. Papa Wembaza, Werason Naza. Baza mo ebele qualité mo ebele te na tuli banani akotanga lokolo oya bato nzamba solo bango ba mo ebele tanga ne obandi kotanga continue artiste ya mine na mboko tanga jibe pas na kati oui mais pourquoi linga na tanga ba kombo pona yeba nano porter na impact na quoi ya mine ne tout bazali wana Félix Oise quoi pas ça Fali Pali ah oui azali na voyage Fabregas Pali azate Ferre Pali il pas agité Barbara Kanams Pali il y a autre comment la perle ali tena zo tuna bato bazana no tolo bato ko ya te to tuna nano bango eza le quoi processus te mutu moko contacter azokota ba vie bombenga tout ba vie vologo tout ba ko luka bango eza pe voilà so ba lukinga bo voilà so ba lukinga voilà mo le loga biolobi voilà ba lu so ba lukinga bo so ba lukio OK 37 à Montfleury non on a déménagé tena zo kota na bord na ngasika na zalonga na pala kala so ba lukinga so ba lukinga nota ilukeli ba lukanga te OK balbana lo ba façon mo boye OK vraiment ne na zabu na so ba bongo façon ba balbara na zo ndeka ba balbara mais zo mo ndé mo isandeni yango façon yango yo naka kiri vraiment ba façon ba balbara ngalo ba wana surtout ba fille wana fona na ndeba so ba imitara yo yo na zo linga na ba so na zo lo ba ndeka ba imitanga wana ndeka yango yo oloba kandolo ba tous les jours ah donc ndeka yango yo na bien dina osala projet manja c'est perdu mon cas nous sommes à Lukinga, nous sommes à Lukeli, et puis voilà. Mais pour le moment, nous avons candidaté, nous avons demandé, nous avons une association Moussala, de travail. Pour le moment, quoi. Association Moussala, on a banane. On a Moutoutou, Moussala. Et on répond à terre. Koffi Alobi. Oh, c'est gagné. Moi, on a contacté d'office aux association Moussala. Tellement au Boza, c'est la moins mingi. Koffi avec tous. Oui. Et ça pour année. T'es pas moi de sa guerre, bio seul contre tous. Nous sommes seuls avec tous. On est dans un zimbo ya Koffi conforme. Ce que nous avons fait, c'est l'extra wat bayoka. Où ils ont mutumo bo momine alinga Koffi, ya musicien, la musique, yeswa ina Koffi mutu. Ayoka musique ya Koffi bien mais mutu alinga ne Koffi te. Momine sikoye alinga musique ya Koffi, so batala Koffi zo na TV. Faut mona ku atia momine na mbanga. Expliquez ou bien ça les solo comme ça na kati voiture na embouteillage na Paris na Paris entre Londres et Paris je ne sais plus na est comme il y a là voiture est télémi pour ça embouteillage ngapé sigo na bandu mususu yi na télémi sigo na maya passager moi si ya mutu wana za tamusa mutalaki nga sigo lere tombe ke ngana to comme le voisin bonga chauffeur yi na sigo yi d'ici la tête ah Koffi mais matin mon mou on a zoa
Ça donne ça 3 minutes l'air ba kareke na donc ça dit ça nga mawana pas si moko ça. Il a posé une question moko. Ce qui madame avec tout honneur a sali ndengona na artiste musicien moko. Net musicien momi langa ko sa bon na musicien net. Michael Akufa. Net jibe. Il risque zati. Il risque on zati. Ça dit so ça dit une femme langa à part Michael Adaya. Donc il risque zati. Ah bon? Oui. Nous même les africains, les sous payés pas big légende quadre. On a zo c'est du vécu. Ça sont tel clip pour comprendre balamo que jalousie zo boma biso collègue Ebola. Cause la Kofi a rapassé fort mais heureusement dans zolango maele. Donc on a pas problème té na beta ka scrabble. Abima au minimum. Donc dans sala musala nanga ningane bulonde. Si vous avez un album dans la souka ya banzemba sika bulonde comme apene belé on a olinga pena na sala ba musicien moi 3 4 autres na bango vraiment bazala déjà bien et puis juste après l'album yo ti to kamba joto bandi siko bord ya quartier latin album na bango ya musicien na Fabrigas pas le bagarre au tia maboro na yebe d'ailleurs ba musicien tout au bazala on a esprit na bango bazana bango net sam chinto azo to la plenga ba jour Suzuki to lo o pesa na chana ya bien aye nango à continuer l'album, il n'y a pas de problème. Mais le problème est que quartier latin. Oui. Après les albums à quartier latin. Il y a le bien où un contre gars un esprit quartier latin. On peut le bien tout balongwa au esprit quartier latin ça. Souvent on dit mais so beba ya il y a le gars popoli pour so bien au beta solo. Ah au beta. Ah bon? Oui. Oui, il y a beta. Ça fait un temps malambo. Équipe lui à promo pe normal. Ah Jésus Seigneur. Na on t'aime là moi. Nakamwe. Okamika na mutema yo binga na mutema beko te onde batutu bayibiga Kofi mutema siko batongo bayibinga bakutana nga wapi bayuka kana masolo ba misano tuka longo ya siko Willy Kayembe ezalaka bongo te Willy Kayembe ezalaka bongo monde le loba ba danseuse ba sekala ba parler na bango lebiso na Jona ba oriye o mabe na Jona na ye ba oriye. Est-ce que na orchestre no ko tolérer pena que danseuse abete so Jona? D'abord la master ngati abetali nga solo na bango ke nga sa so disant na ex copine bo itali bango ta donc danseuse akoya pena ti même yo kutu pena na répétition mais yo kutu bando bala so betela nga suma solo ba ex na yo eta souté c'est normal otika donc voilà c'est pareil abetela so ya copine pour na sala ngani pour ma vie na mais bon on a la terrasse de balingwala comme les bon vent on a bango à gauche droite partout ba Willery bon on a bango na nini voilà bon on a bango na batut wa kana quadra yo no ba no toucha mode nani atana miracle fourmi nani wana yoko touche nani Voilà qu'on va les castiger dans le salon boité quoi. Ça va. Eh mamoso ba na ebe ngote. A follow baga boité. Oh mère. Comme nani Stéphie mère Stéphie. Ah. Pardon de bosser. On a autre. T'es dernier on va te bosser ni yani. Chez la mère chez la moi. On est comme si toi. C'est bon. Hein? Liboso na ramutute hein. Pardon? Liboso na ramutute. Ni yo zakala. Ni amagutu ça va. Yo. Numéro à danser. Nande. Lokolo so komi boye fandaka boye to samba te. Lisu moko oyo tiawa. Poni ezaka moko mutu ana demisu, cheka moko poni. Bon, mutu asala ki affiche za babenga wana ndio. C'est ba sérigraphie banani. Ba graphiste so ni ngai na pesa ki idea na bikano boro comme on trésor ma potre na lingi za boye. Yi mutu soka asala boye ngala mona ngo joli moko impossible. Ça dit so mutu tali à comprendre l'histoire mbala moko. À part kaka 3F1. Tous la Fabregas de Raoya. Ok, au moins on a bien. Mais l'interprétation peut ser bien ou non? Kenny Moussou yango terre na dollar. Kenny Moussou nini? Ça na dollar te lisu wana. Lisu na dollar. Lisu mo ba chana kati dollar américain. Moi lisu mo ala na kati wana. Lisu na dollar. Pyramide. Ouf, na tia kati. Na tia kati. Oui, l'accent. Encore au côté de dollar, l'accent. Lisu na dollar. Logo ezala ba. C'est seulement na tia kati que lisu mo na dollar. Non, l'accent aussi c'est mission non l'accent. Lisu na dollar. Dollar pena boye na pyramide on a lisu mo ala wana. Bon logo mona ate c'est pas grave. En tout cas tia kati. Ko ba photo oyo nde ba sangisi ba zo ba photo par hasard ou bien eza ba photo ya ba l'un de ba film ya ba
il y a des prophètes plutôt, comment est-ce qu'on dit, les disciples de Jésus. Voilà. Des bâtiments. Non, bon, Monica, exemple, il y a une image autour de la Bible, un document sacré, que l'apôtre, que Moïse a simbikan, banini, banini. Bon, parce que c'est un négat tout le monde a pour Moutakanga Jésus photo azate. Mais tout le monde a une image à Jésus belé. Il y a Sainte Marie, etc., etc. Donc, quand on va expliquer côté on a été. Dis-moi ça, mais là, ouais. La somme est là, la montée, manangaï. Partout. La somme est là partout. Mais na kula na Saint-Augustin de Lemba. Na kula kuna communion na suka na utauli na braza. Na messe na braza na les communion. Son excellence grand prêtre s'assoit avec quelques paroles na pereki na kuli. Mutapisa na communion mosengo yemoko. OK. Voilà, yo kulaki dernièrement. Neti chaque dimanche. Yo kulaki. Na salaka exhibitionnisme na kombo nzambe te. Pour prier, il ne faut pas qu'il y ait dans l'église. Non, il faut d'abord nous témoigner à la correcte. Parce que tout le monde qui est dans le cas pour le bakaki, pour y tout nangai. Mais na kati na yeni nezali. C'est ça le problème. Parce que le problème il y a foi, les ali problème il y a motu na nzambe. Exemple batu batala ga yo ba kumis non. Batu taratolo na nini wana te. Voilà, c'est tout. Donc ngala na kati na ngai, na buta ko bano ne bandele mission news na zanango. News pe una za nzambe. Ponga soki nzambe te bon. Habité. Ce qu'on fait le midi, ah bah pays c'est bien au bout de banderole na villa, yo pe mokonzi banderole là. Na moni publicité wana au ratang au mwanda mbwe po mutuyo soit na la télévision te. Au moni Willy, likambo to soulever les a passé dans un moment où régulièrement bat baya otuna ngai yo mutubo munda bi alaba ki oza patron ya musique ya Congo. Musique ya Congo za la baisse. Ba Nigérian, ba Ivoirien, Bonabo, ba comme dominer bino. Ba combattant, bokena na pototé patati patata. Ils ont raison valable. Mais biso moko pe toza ko s'auto détruire. Biso moko na kati na biso. Tout ningi ko salela ba musicien té. Autorité mboka na biso yo sala rien. Rien, nous sommes des laissés pour compte. La preuve en est, les Solomon Bima il y a à peu près 5, 6, 7 ans. Soit disant, bah, ça 2 millions de pour les musiciens. Si les lots, c'est là, il est cas, et mon en a et contestation, ils ont la tête, ni télé au mon côté. Au moment où le loba concert, pose au bateau, Willy Ndenge, les gens qui ont Roméo, il y a un mère, le monde, il comme passi. Concert comme kaka bongo na bongo do musicien Paul ba vivre bien na bongo na ye bato za na batu baza batikala ba 3 4 5 baleki na biso na yebite soki ozala ndenge ni na makamba internet ndenge komi sikoyo en plus c'est makamba combattant en plus il y a le fait que musique oh le bazo privilégié na Congo za musique religieuse oh baluka ngo nulle part oh comment que pour na batuana biso to comme musique satanique, musique diabolique. Ba comment boulele biso kaka mabe. En plus il y a wana parce que ba blo wana il y a un peu quitter cette musique à Congo. Pour moi lelo ba balobaka musique ba Nigérien, musique ba Ivoirien. Ba to wana tout ya Nigérien na ta chanteur religieux moko azate. Bazaka ba chanteur kaka. Ils ont la Flavor, ils ont la Davido, ils ont la P-Square, ils ont la petit nanga ba Serge Bino, ba Rafat, ba chanteur nenge Wendo, azara chanteur nenge Taboulé, Luambo, nenge Pepe Kala Koufa, les lobbies sont ba musique là un phénomène, ba chanteur, ça dit télévision na biso fungoli de 5h du matin. Kaka yango na yango. C'est-à-dire mon paya sokaye ako comprendre té. Akoki ko comprendre té, qu'est-ce qui se passe? Parce que batona mingi bayaka, bazaka na posale mso mona clip awera. Clip à Kofi, clip à Fali, clip à Ferre, mais jamais les gars. C'est-à-dire que comme on a 20% il y a temps, il y a antenne par rapport, il y a tout il comme à 80%. Na mi tout na rasuri na France, tant tout à ba TF1, ba Canal Plus, ceux qui chanteur, ba chaîne on va mettre ba musicien na bango normal, ceux bango ba diabo lu be banani. Pour kuna so fongoli ba chaîne wala net trace, docteur ba trace za lo li felo. Pour yango l'exa ba chanteur normaux. Ils sont non, il faut nan ba tout wana. En plus, il y a Magambouana, les loyaux, ils sont musiciens, ce que tu es banderole, je crois qu'il y a des gères qui sont alors que tu fous ta taxe, ça vous tient banderole, tu fous ta va. Et encore plus grave, il nous est interdit, tu es banderole na Gombe. Ne comprenez pas la bien.
c'est-à-dire au côté na matete na malueka na lemba na lingwala na kisasa masofuka na gombe pona nini on dirait bayoka biso soni on dirait bato bayaka gombe faut baye bateke biso tozalaka or bato na belé bayaka batakopé bayaka na ba grand hôtel na ba pullman na ba memli na gombe na ba hôtel Béatrice lim so ka sango ningi na lobia ya ba fali ya ba kofi ya ba nani a rappelé msu concert ali aye ne peut plus le bima to na étranger lim so to mala mission mo to ka bo de ngala kutana na prof d'adi ka bo na ki restaurant na mon prof d'adi Atlanta d'ailleurs no paye parler siko biso is interdit pour na nini tango tabule alaka rochero alaka lombo alaka babandere otia ma partout y compris na gombe ya mboka na biso pourquoi to tia c'est ngana osala bena mokonzi na biso mboka à revoir dans kawana à revoir dans à réfléchir dans bien c'est-à-dire on va aider comment la culture en mboka ba ko sala service comment kaka ba injonction ngana sina lela pourquoi ba ko autoriser ta 10 têtes 10 leaders de la musique à Congo te bakota par exemple na salon d'honneur na aéroport pour tout le monde ba les muso ba copine ba directeur de cabinet bakota na bango so ba na ministre au biso siko to za ba na tête wana ikomi le roi te na lobi kaka c'est ba ko lota quelque tout le monde représentatif ya musique ya Congo ba honorer bango parce que na lobi na lembi siko gombe to ko tia bandero te so stromae ba te soki francophonie ba te siko soki biso da kumuda akotia te to mo quadra akotia te pona nini so ndengo ya ndenge nini obayoka kabiso surtout que na Braza igolondeli artiste batiaka banderole partout na babija mboka tout okendaka ezalaka na normal eza na quartier moko te bono awa kotia te ezalaka te so na moyen na yo te ofutika bataxe babiso de tel jour à tel jour après olongoli voilà biso awa désolé la likambo trop mokonzi ya mboka vraiment kokofanda te ayoka nano biso mawa parce que baconstruire mingi tobeta kaka grand hôtel de nini kaka bakote kaka na gombe yo kaka vraiment merci voilà Koffi Olomide et salopé bien sûr bapesi comme on a venu par exemple même quartier ngai bonheur nangeza ke kombo nangeza na kati ya mitema ya bato voilà le reste eloko na osenga pendant vie voloko abotama le 20 mai stade du 20 mai pourquoi pas les razo vivre siko bakotiango stade de voloko te on a évité de souhaiter bon vieux volo les allons vivre stade du 20 peut-être Raphaël bon bah te belé surtout une basara pour va biété petit na ba en bongo et bana penalty puis ça ça les lits et le tombalba ai président mo na Tchad bon bah ti ba ko tiango tabulé les tableaux à Koffi pourquoi faut bonner on est à gaso mutadae vieux Lutumba yo tuna Koffi vieux Lutumba ba zeni pour basara so ndenge ni pona je ne sais pas vieux Lutumba on ngala yemba Koffi chante Lutumba azana bazozela nini po nego tuninga basa je ne comprends pas mboko na biso nezokenda le quadra Koraman merci beaucoup Koffi Olomide nous na soba limati avenue bo comme na fois tiaka boulevard du 30 juin wana na ondima le reste c'est au moins que c'est ici yo poni OK pona merci. Ok, donc nous allons suivre ce deuxième clip. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous remercions le PDG Gabi Chabani Record qui est là toujours en train de fonctionner. Et nous le disons, merci à toutes ces personnes qui sont branchées de partout aujourd'hui, spécial avec Koffi Olomide, Kepler 452B. Donc il faut le dire, cet album sort ce 13. Ce 13, je vous appelle nombreux à venir sur Oshwe, donc au siège de Koffi Central, lors de la sortie de cet album 13e apôtre. Déjà, botina déjà on a vu un épée msubasali na poto, batindi mbongo à 25 000 DVD, CD plutôt. Donc bosalangope, ça serait une bonne chose. Koffi Olomide, je vous dis merci. Un petit mot à toutes ces personnes qui nous suivent. Et nous en avons séparés par là. Nous avons consommer 13e apôtre, bah DVD, bah CD, ils ont 4. Et la salle yango exprès que tu ciblé pendant quoi, bah bloco yo to monique, to kaboli on a CD pour montunyo surtout azala toujours na 4 CD na e. Bolinga te ba pirater œuvre wana. Ce qui va être que là faux 13e apôtre ko linga te. Linga ko ba ote que là ils ont peine na livrer à 56 pages nek to salaki, ils ont peine à 4 CD na ngoko. Naza ko benga batu nyoso ya presse. Presse monsieur ezaka linga ngai te za normal, batu ba ko linga ngate.
nazobenga bana oyo batangaka. Ah, voilà. Ce que ça vaut tant mieux. Nazobenga bango na 11h mardi 13 octobre na 5 sur 5 ou ezalaka la 5 sur 5 et comme lelo Saint James Hall c'est pas le bureau ya Kofi Central ezali ekozala pona to fungute donc to yamba batu wana na 11h bat bandi okota ezala bétudiant ba fanati ba tous les jours kokota te mais symboliquement baya ba mona to tia dia pano na biso moko hôtel de ville autorisé biso ezala boso pona otia ba programme do bat bakota ba 11h ti ba midi to moi le ramuke Slim Dior na groupe na balba ba ya bosa mo ba saucisson ya pété on a bien donc tout le grillé moi le komela soki yali soki nzamba pesi nguya to meli et puis na maman ko bonné là moi échange avec binoba les honorables il y a Plume hein, les chanceliers de la Plume moi ma question réponse na assistance ka bato bazalana tout seulement échange et puis na 13h10 symboliquement moi to bani au compter 10 11 12 na 13 dans une pena CD na l'axi CD nous avons ba livrer qui ba CD lobby na bureau na na Paris ba livrer na nous 15 000 lundi ne ba ça tous les 55 000 CD donc je crois que les lots na butunga na zuyango te na vol zoya lobby na uzana déjà mais na go bisango na noté pour netto ba les 13 h na 13h13 donc l'homme sous son monnaie comme la par Brazzaville grâce à Hugo Londele monsieur le maire de Brazzaville. Donc tout ce qui a aidé 13e apôtre a aidé œuvre pour moni même ndaku to sala wana ba ko buka ba menga na premier ministre mboka na ministre intérieur ba ba ko sunganga ba tutu ba yebi lelo 9 mois na zela na yebi ko batamtia malamu ils allaient msu bangote mais na honneur ya parole na bango na kuma gouvernement bon ba permettre na rappeler les msu mwande ba promettre nga wana tine to kota kuna place msu mwa maduso ya li ba nini tine no sina na bon sana mwa mke on a kinango mais ndenge na koka na nga na nyoso te na kokisi pe nyoso to ka te donc bato baya le 13 à partir à le 13 na 13 onde ba grossiste au bali za $20 na prix de gros talaka 4 CD ya quadra album asuka na $20 kaka bandego bana balbumbashi bambana ka baya ba grossiste donc ba ebiso to la ba grossiste nga détaillant to la ba grossiste lingo ba partir à 100 pièces soko somba 100 pièces to teglo na prix wana bango siko so ba otia 25 ou 30 ou 40 na ebité donc baya jour wana et vous allez wana donc s'organiser pour servir bango bureau msuza na Brazza msuza na Luanda msuza na Abidjan l'autre s'organiser pour na bandi musala qui produire siko na sala ngo pena moi bien et tika pe moi elimbo batu nyonso to bayedaki ngai d'une façon ou d'une autre na conseil na ndenge nyonso tout na pesi bango merci na pesi bango pena merci ozali avant dernier dimanche avant album ebima donc na lobaki ke na ya pas Gabi Chabani record mobala mama Francine na yawa pour salango après wana dimanche asuka na ozala na uti moi voyage pour toujours que na moi nega quartier la tesenga to que na moi libanda dimi to beta mais voyage juste le 10 pour le 11 dimanche wana kuna na ozana RTNC spécial 13e apôtre ba tout siko ba mona clip et nzembo ofera imbaki ko betox na la kuna na nzembo ba bingi ko notre père dans la second jour mais awa to zina no moi symposium na moi Kofi conforme na moi puis le donc ndenge bato ba moni wana to ba kena malema bipi ba bossa na pété émission spéciale au Kofi Central et produire ibano le canet kaka be émission ça dit ça la activité na biso mettre ça na moi ndenge moko boy numéro 0 na ngoto sto tourner to sto basi ba monter yango donc be émission zala na ngo mais na ebité ne bato ba juger wana déjà présentatrice na biso ça dit o tolota kité donc bato ba ko sepela na émission na siko zala les musu une ou deux fois par mois notre cherche pour un clip on a pas monité pour un clip on a les 38 clips nzembo nyonso teteleka nzembo Freddy Tagar ka moko na notre sisi yango mais tout le reste to so sali yango to okena nango malema donc c'est l'émission na biso to sala yango pona na Kofi Central oyo na sali yango pona ba artiste nyonso to ata bazo anga ndenge yo baki bête noire mais na sala yango pona ba nyonso to voilà. Merci beaucoup Kofi Olomide. Merci. Merci beaucoup d'être passé. Et voilà, nous remercions tous les téléspectateurs et nous remercions le patron du groupe Quartier Latin International pour sa disponibilité de ce dimanche. Donc, Kanda Bissimino,
Mais moi, je dis encore une fois merci à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. C'est vrai que cette émission sera rediffusée déjà à partir de 1h du matin et aussi ce lundi, donc demain, à partir de 13h30. Cette émission a été réalisée par Papi Mandeke, Maurice Gigondou, Jules Loyatoutou. Je remercie le Dur Pro Dou, Jésus Bélédou. Je remercie encore une fois Maïlo Bumba, Élisée Odia, merci beaucoup. Je remercie toutes ces personnes qui nous ont assistés. L'architecte. C'est même Moussindondo. Tous les émissions. Bien sûr, il y a fois à la Agaka. Atonga pas les notes. Simeon Moussindondo, l'architecte très intelligent. Vraiment. Merci beaucoup de nous suivre. Le docteur Jeff Letetanjadi. Constant Luzito. Constant Luzito. Après, il sera. Merci beaucoup. Et nous remercions Papa Mathieu Mouteba. Il y a Maman Mina. Merci encore une fois de plus au cordon au bain du salon de coiffure Les Kardashians vers Pompage. Nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir. Album nous avons yogité. Oui, Zoya. Mais. Non, yogité. Et puis, Bango Sigoyo. Il faut un grand prêtre Michael. Prof Nangandoule. Il faut un niveau boire à Pepsi Cola. C'est-à-dire, hein? On a l'île en bon. Voilà, bisous sur Pepsi Cola, ils ont raté. Car à Deboki. Et pour nous battre, on est comme le voilà. Pour nous, tu peux pas pour nous autant pour solar rapper ma belle hôtel on a pour tabac tout plein. Et na monique na monaka ma bloc on a beaucoup et puis batonga beaucoup les basales là ba collègue. Misango longitima bato babina longitima. Il faut yoka siko nzembo longitima ngo. Ouais. Ba basale là ba boki charme il faut yoka wana. Le là on peut vrai là. Oh non taraka mwangai. Taraka mwangai. Mais na momo boybo. Na momo boybo. Donc, moi, qui va bango, tout parce que c'est déjà $1 million. C'est déjà $1 million. Donc, on va pour l'année. Ou bien 3 millions de combien. Bisous, on a fait ça. Tout n'a pas de combien, ça va baboki. Tout n'a. Ceux qui ont tout cas, ma solo net, tout ça, la raté, banni, mais la évité. Batloga Baraoulo Minga. Vincent Gomez, une golondele. Au ça, comme bat. Adolphe Mouteba Chilamouina. Oui, quand on a sur la TV, Adolphe Mouteba Chilamouina. Nous avons déjà 7000 CD. Nous avons $25. 7000 déjà, donc il y a na poto. Na poto, Kofi, biso na bureau. Bureau peut-être na bureau. Bala mo donc sur le canal, c'est-à-dire on dira au Kabila mo batou. En gros, ils ont été comme un ango alors. Non, c'est-à-dire que foutu bon on a bango. C'est que base la livraison. Okay. Base la livraison. 7000 CD. Autre donc coffret à 4 CD avec livré à 56 pages. Voilà. C'est que Kofi soit mbeli mutunzembo par exemple, dans un quatre album na yo. Oui, ça qui a monté hein. Mais tu bateau ba futa mbongo ba futu ko mbela ba. Oui, ça bango ba nzembo te avant que album ebima. Mingi te ba tout na nga pe bongo te ba na confiance na nga. OK. Ouais, ba na confiance. C'est que tu as un panneau de tout le monde. Zara surtout bleki na coin boy tout le monde panneau 13e apport. Oh leki gauche droite kan ngwana. Ami tu na Kofi mbongo na yo moko to producteur album on te misimbo. Mayele. Mayele mto misimbo. Voilà Mayele. Omona batu msusu ane ka muta pousse mais momine ali akaka. Momine ya pe munene. So tout ni on non Mayele. Mayele. Wana la ngaja mikolo. Oh, oh, ça naïve, ça rapova. Donc, Maëlle. Nous allons suivre le premier clip. On a Borumo petit nanga botorio nom daolo bango motro. Shitokai. Merci, nous allons suivre le premier clip que le Quadra Koraman va proposer à ses fans, à tous les téléspectateurs, parce que tous moi privilège Joana, il y a qu'on proposé nos clips à Liboso. Merci beaucoup à Papi Mandeke. Nous allons nous retrouver juste après ce clip. De retour sur ce plateau, Kofi Olomide, toujours comme Melabiso, Bilo Wasika, Mwambwasika. Nous avons Burompe la leki Mikolo na la télévision. Pour ça, nous avons na 13e apporte. Est-ce que comme il y a un moment bientôt, c'est leki Toyo Gavana. À côté de la clip, surtout la clip net, il y a selfie, il y a dans ce il y a Talanyama. Bina nyama poso akoti bormo beaucoup na ngengenge kutukutu ngengenge demo beti pena bobendi bo befoité akoti na ba clip donc ça bina dans na selfie ali na tueur de lion pa ali donc il y a un moment bien passé ba clip pasuka ngwana donc au fur et à mesure on a pour ça tout mon album na yo
okosala bon ezaka na sengi en tant que journaliste nabi okosala pe moi ba enveloppe ocheli pe ba collègue na misusu ata moto ya bureau na yo akenda kotikela pe ba on peut ba yoka ba œuvre na yo. C'est une proposition moni ondeli. Ouais, c'est une proposition ma bezata. C'est quoi? Ou bien na kopesa pa na yo opesa bango. Yo okosala rapport na bureau nga journaliste. T'es pas idée ya yo. Idée uti pa na yo na kopesa pa na yo. Et puis parce que bureau na. Au moins c'est comme ta bureau na ngale musuba pango mususu akoti ba au petit ami youth. Balamo atindele mboa. Or yo ba yambo bien. Vous comprenez? C'est au talent bien. Donc tu peux pas là yo pesa. Tes hommes tout mon être. Mutu netre kolega zate yo za netre te. Ah, mutu netre kolega zate yo za orchestre te et manat. Mutu TV. Yo za ni te mutu TVT. Yo za ni talaga yo za ni yo netre vrai yo. Mutu TVT. Nous continuons avec le quadre Akoraman, Balobi, Kepler 45-2B. Voilà ndé comme Mikolo, Ezaro Kenda, Ezaro ya toujours koya. Kofi Olomide, ba idée pe ya na ba voiture, na musique à Congo. Vous pensez que ba voiture donc ba marque, il y a cher et tout. Vous pensez que Ematsarape musique na biso? Bon, na yibité, na kanangai. Dans un mois de défaut, dans une biloko bien, dans une bien, dans une bigidi quoi. Donc il y a qui digibidi, dans une banga quoi. Donc dans une ketchi dans une comme kala, dans une lichi dans une nazaka bon dans une kala dans une vrai car. Donc banda kala ngana banosa ngoteke pour minze mo bandini non. Ezaka bagou et puis ça peut ambition pe mutu. Moi, je ne peux pas rêver bord, mais si on a une ambition suffisamment, on peut pousser à opérater. Donc, les Agaga, ils ont donc moi, défaut, je l'avoue, ils ont défaut dans le bien, leur qualité bien, dans tous les domaines. Et si on vous contactait, qu'on fait le midi pour aux Alapena Bomoko, association moi c'est artiste musicien à Congo, si vous contacter ou contacter na Kati, et ça propose à appeler parmi les membres. Baptiste ni baza kuna déjà. Papa Wembaza, Werason Naza. Baza moi belé. Qualité moi belé té. Na turi banani akotanga ngolo oya bato nzamba solo bango ba moi belé tanga ne bandi otanga continue. Artiste ya mine na mboko. Tanga. Jibe pas na kati. Oui. Oui. Mais pourquoi linga na tanga ba kombo? Pona yeba na no porter na impact na quoi. Ya mine ne tout bazali wana. Félix Oazé quoi pas Fali Pali. Ah oui, Azay na voyage. Fabregas Pali. Azate. Ferre Pali. Il pas Zagite. Barbara Kanams Pali. Il y a autre comment. La Perle Ali. T'es dans tout le bateau bazana nous. Tout le bateau y a tout tout nan. Bango, eza le quoi processus hein. Mutu moko contacter. Azokota. Ba vie bombenga tout, ba vie vologo tout. Ba ko luka bango eza pe. Voilà so ba lookinga bo. Voilà, so ba lookinga voilà. On me le biologie voilà. Ba so ba lookinga bo. Okay. 37 à Montfleury. Non, on a déménagé. Tu as un côté de bord dans la Sika. Et nous allons à la Kala. C'est ça, Balukinga. C'est ça, Balukinga. On a éduqué le Balukinga. Ok. Balbana, façon Moboé. Ok, vraiment. Né Nazab, Nazo Babongo, façon Balbara. Nazo Bandega Balbara, mais au moins, comment figurant toi là? Sharapova, Saraïva. Ils ont un moto. Bref, oui, ils ont un moto. Ils sont un boiseau, les ils ont un moto. Oui. Si ceux qui font ça sexy, on a une fille. Ceux qui, par exemple, ils ont un clip. Oui. Moto ko na clip na ndenge ba yebelio. Oui. Ulandela makamnyo sur la loupe. Oui. Si soit côté na clip na yo. Quand même. Et que ils en a parti moi ils ont gêné ba responsable papa vena bana et déranger dans le biboye prochainement on va changer peu dans le biboye ngala ko baloba non ko fait linga ba fio bana ba bassin mais sommes dans le bassin ngam na tie bassin te tous là vraiment honnête arabe bolu ki la ngande ba fille ndenge wana sûrement Charaï va sarapo va dans la bassin te mala taille kitoko siko il faut tala siko bato batala ba fille on batala ba on étale linini na esprit nini clip est propre clip batala ka scénario trame nango c'est-à-dire ndenge clip ezo kendelela okona utala ka nzota mwana bato moi cité
non wana ya pena ngamumo balingo même sanga na mboko clip eza nango clip eza nango normal bon mutu nzamba sala ye mutu sala ye mutu batosu ba wana baka mutu munene bon musu munene koto musu muke bon eza ngam la sali mutu te bon c'est ça le problème ngam la sala ba tout selon ndenge exigence ya public esengaka alors te ngai na sala casting sona na sala clip na sala casting net sikoyo tozoluka ba hôtesse parce que to fungola Kofi Central ba fille ba oya ndenge ba fille de salle ba fille de salle tozoluka ba hôtesse ne nazoba bona mama Roger Manja bomba na bunsana Real de Madrid nazoluka ba fille nazoluka même gouvernante op na za ko diriger bato wana siko ne nazoba boye na yebite na nyaoya na yebite wa o na nyaoya wa zo chance ya na ya aluka musana aluka fille na ye siko so baye ba reprocher nga fiango ba minene ba milai baza boye non yo bato bele ba lo bato lingi ba femme pembe a métis pour nani yo mto sala pembe te voilà faut ko lo batte o lo ba na yo chrétien te o vous êtes chrétien so na koseli o lo bi na TV na koseli o te so na kosi lo ba ke kosi ko Kofi oui na kosi to moni promotion ok mais c'est jeu ok d'accord on sali mingi promotion libanda totali kaka na trace be totala boyo Kofi Olomide star du mois to ebité biso zo landa ngo mwa kala nani ozala te makelele bimi o Kofi apesi $10,000 kuna po aleka ka star du mois ngana pesa ka ba 10,000 sona solika na mutu na pesa ki 25 na pesa ki 44 ça dit la nanga ya ça na zonga rongo ale na passer na tumbika boy omoni bata ba trace TV wana ndi baloba nul n'est prophète chez soi dem so vanda ba yebi muneni na moment na zoloba télé ivoire réseau senganga la même chose LC2 réseau senganga la même chose baya ko filmer vinanga bazo benganga légende Kofi Olomide bango basali moi Kofi Olomide RTNC mboka nanga rien d'abord RTNC au kota kuna ndeni uza plus de 20 minutes so za muta primus te c'est ça le problème donc eza moi mawa parce que moni valeur à mutule mususu so va na moi sinon na palais owe baté bato bazoleka na nzila nde baya ola so valeur à momina yo nettement Kofi Olomide boy je sais pas ngaso na bimbika na tana komika na braza na santaka ko ndiri ba komsinga mutu mususu pour congolais azaka ndengona motema mabe ignorant adiminyaka kaka andimaka kaka te basala ye bongo netozolo babu to lobi to lembi Youssou Ndour abenganga les lions de l'Afrique aloba nanga yo muto lakisa biso courage ya okena na Bercy na congolais le belaka rien so na bani goloba il y a des gens des petits malins oh non ya kansa ke nini ya kansa ke nini bino ne bozali bozala na artiste le plus titré en Afrique le plus titré en Afrique artiste oyo ba africain ba vota par ba SMS panini artiste africain de la décennie. Je vous apprends rien. Mais le Belabino, rien. Voilà, les autres traces, à sali moi, Kofi Olomide, si vous avez $10,000, na payé $10,000. Ah, d'abord, la trace, balé à €, balé à $. Pour la nini congolais, tozali boé. Vraiment, ce moyen de démissionner, que vous allez congolais, il n'y a pas de démission. Je vous le dis, dans le bino, ça dit, ma camozali est belé, est belé, est belé, est belé, est belé. Tu vas dans le oh vieux Ebola. Depuis l'autre, il y a un combien de fois, tu fais un mot de combien de fois. Yo c'est pas la peine à combattre. Si quoi, tout le banana makamodo qui est nango. Combien de fois polémique était. Si quoi, banana pesa un mot de malade, tu y a un banana, au Ebola combien de fois. Madame en a parlé. Tu balais mère à Sika donc. Saraiva, c'est mot à trop. Sheila Saraiva. Sheila Saraiva. Grande série. L'autre là. Bref. Si quoi, mère n'est pas yo pesa un mot de yambana. Mère a Ebola. Voilà. Alors, bateau ba sarak makamwana. Et le bel congolais l'autre. Ngai. Oh, aya nyunga mutu ayiba mbo azo so mbo nani. Ti lelo. Et kindaga loga mulinga bo. Voilà mboka to ali. Trace apesi biso moi. Exemple, légende Kofi. Mboka na benga ngabo la légende. Donc Kofi, donc basel makamna ba on ndenge na banga pe na ozila kana tala ndenge ozala. Na yebi que batindaki reporter moko wa
caméraman moi yaki na kisasa pour nga pour suivre nga l'air c'est pour na danse ya écoutez oui moro na ta ayaki a filmer bon et ba été sur bossa na onde nini tout le monde moi Kofi RTNC mbuganga je sais pas ils ont aussi directement tout lobinora déjà le 11 dimanche 11 et vous avez la spéciale Caribou 13e apôtre na RTNC. Ah, Monica, pensez na yo. Te ngam na pensé na bangam na kenegi obika ningi za na mboka na so bite. Et puis na moi na ketera sona jamais saucisse mission tika moi nini pour ba ta régie. Jamais. Te n'expliquer ma comment te na kena obida bien. Non, tika na lobana. Batu ba mona bozo censurer nga. Batu ba mona bozo censurer nga. Ba biloko na faut style. Il faut que nous deviennons un pays de professionnels. Donc on va professionnel. Oko tu na ba collègue na nga tout. Tout qui na ba émission na ba TPA ya Angola, na ba Côte d'Ivoire, na ba Mali, na ba jamais ba biloko na ezala. Wana vraiment photo lo bango en public. Ezala ka te. Depuis ce moment mutu na muta pona boulot na ye, mutu so pona ka za mannequin, musu journaliste, musu chanteur, musu caméraman, so poni musa no tu assumes. Il faut pas charger na yo longue pas patron na. On peut ba musicien libanda pe batolaka. Le niveau Katinga est vraiment Seigneur, c'est pas pour bolo baka. Na bino pe ba artiste libanda, baboka batute, ba vivarati. Ba moi bané baboka batute. Na poto, tous te former ba ivoirien ko boka batu ba ougandais batute ba boka batu. So te former bien ça boka batute. Désormais, suivez plus de 25 chaînes de télévision de la RDC et plusieurs autres du monde. RTNC, B1, RTGA, Digital Congo, Télé 50, Kazarema TV, RTVS 1, Congo Web TV, Malebo TV, Kin Direct, Gloire TV, Kimbangu TV 1, Kimbangu TV D, Ingeta TV, Malebo News, Molière TV, Gospel Africa, Yapiso RDC, TV La Foi en Jésus, RTNC 3, RTK International et bien plus encore. Retrouvez toutes vos chaînes de télévision préférées de la RDC et du monde dans une seule boîte. Orao Télécom. Nouveau stock de décodeurs disponible. Commandez dès maintenant votre décodeur à $99 ou €99 pour être livré à partir du 15 mai chez vous. Pour plus d'informations, appelez 001 214 988 5496 ou visitez www.oraotelecom.com. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte. Yo c'est dia loba tika ngana loba o banga na loba poni te loba na loba voilà ko banga te tika na loba yiposo loba te o moni mo système ya beau journalisme ya lelo ya beau sala ke bon on sa critique mamba botanga na kisanga ni papa la gite bon ça va ça expliquer mieux que nga mais au sega jour au sega na. Merci pour la réponse. 13e apôtre Saliba featuring Ebele entre autres avec Evolo Kojoker Souka. Est-ce que c'était facile d'abord pour l'engendrer? Bon, vie nalinga vie trop. Ngaza penda fanatique nae, ngembo nae, ne tobe ngembo nae. Tangaza les dieux ya Zaiko. Azara star moko saka nae te. Rêve nanga zaka qu'un jour nae mbata nae na ko banga wana. Na tunaka déjà il y a quelques années. Là la comment je crois na ba isifi, là ça longue Zaiko. To répéter à Penzembo, mais tu crois que tu as studio. Toujours ngam la luka, yim ta luka ngate. Sikoyo na kei, siko luka na ibaki album mo album na nga ya suka ya banzemba sika. Na tuna kisunga ndoi, ko to benga na bandoi, yepe comme Antoine, appelé Antoine. Album na suka siko moi idée na nga na to sala te. Ah non, oui ndoi c'est vrai. Malo vraiment to sala ngo. Pour chaque façon na moni na mona rare pour ya bima te. Na tuna ika likambwana. Alobaga oui, mais ça la marqué. Alors si comme balo, alobi oui, et puis il est qui mikolo comme gars il concentré en katia blojum su yé ou bien amen. Ndoi même ndeni di solo to solo ywana album asuka ngoyo. Ah, na lande na osiko yo sérieusement. Mais pour via na studio yi opesi mbwa boy, mbwa kabili na ye niao. Ndenge Sandra Kazadi alobaga bangona na no mosese. Sikoyo jour mo na vandi boy to na studio. Na mona kaka vie akina mo sakini mo boy oika basaka marque ba keli ba beauté ba Romeo na ba fallait finir ba nango lo ayebi na bono vie ndeni non ngana ko malelo
vieux salinga bondeni à côté de la studio tant bandi ko s'exprimer au là. Je pense que Batbayo a tant la première fois il ça une émotion. Bon, je n'ai pas dit que c'est la plus belle chanson du monde son dernier mais ils a bien timbre à voir na yeza na mawa moko boye extraordinaire. Si quoi yembi seconde mo za moi style un peu différent hein na wa yemba na bazaiko ya ngai. Donc na bande ko s'appelle ça bateau. Donc yaki to yembi to vraiment to passer un temps trop grand professionnel. Donc azo corriger to ko tata ma boye tenere ba. Tindenge nzembe sila nango. Les gars qui to comment dire moana. Les chansons moko to loba éducative, azo pesa toli na bisonyo surtout. Y compris ngai yo surtout. Donc moana tika olalaga. Tellement la muka kinda ou luka va faire à sengaga une fois deux fois ça va mais 3-4 fois bonjour les dégâts des balbans en français donc les thèmes je pense que wana bateau il y a changement de mentalité les muso se pela nzembo wana. D'accord. Featuring Moussou c'est avec Ferregola Ligue des Champions, ce qui a été aussi bien fait alors. Somo je me suis vendu na investe pas ma fille va dans ce trop na premier na piscine na monika y pas bimi ah bonjour vrai ah Ligue des Champions tu vas na biso na ça betel solo ya ninga bandela te to ke na kana ba featuring na bandela kaka premier été on est tout ça ngam vient na album ngam no zoleka normal tout ça na vi parler ngoyo juste na sima ngam ah na ka sango c'est plus vraiment félicitations et tout solo na biso normal ninga ya la ngam ne biso vient na zoyemba yo ndeni aseka trop vient na oya bon tout solo na biso plutôt kabwani l'équipe ba 2 mois ba 3 mois je m'en avant pe dans studio ma petit va bien vieux faire les temps tout na wa pied mbu porte fuma mi mo dede oh to yambani wana na bien ngana ina manzi mo la jale lo ngata tout cas plaisir à trop siko linze mandeni amino na yo kaka atili nzemba liboso nzemba liboso jikula ki manyoko frite ah ils a vraiment yo ça na ka pe mususu atili nzemba mbale za ki première dame ah vivant nzemba ngo za niveau ça sous mususu quand même na yo tia Kobetox le ka yo ka ba 1 minute nzemba bino ngaka oyo moto za ma place oyo mbi sindi le cœur à côté na nani mais oh là là donc la filmé les raisons mana va portable voilà ti tout comme on peut bien et les gars bien voilà donc à préférer il y a aussi Fabricas je pense que ça a mis ça tout Claudia Baki c'est pas qui moi accent ouais OK naba album otako leka ba Kofi mingi ozalaki trop sensuel na ba clip mingi pe na ba danseuse to ba figurante na ba clip est-ce qu'un album eza roya au tenir compte na critique wana bon sikoyo mot sensuel apparemment ils ont un sens moroté pour na biso nyonso mot sensuel oyo utilisé mot sensuel est lingolo banini parce que na monaka sensuel est pas nanga et comme ngambo par rapport à ba clip ya mokili mobimba les filles sont trop sexy dans tes clips. C'est pas moi, ça ce n'est pas être sensuel. Ce qui fait ça sexy, on a un clip, c'est qu'il a attiré Batou. C'est pas un défaut être sexy, c'est une qualité. Voilà. Et puis non, fini dans le monde mon partie intime là. Et ça là jamais. Ça dit mon ngai pour problème il y a na casting. Tant au monde ce clip ya Sharapova Saraiva Olobani. Au monde on s'excité. Mais normal, partie intime mais sexy, bien. Et puis là au moins spécialisateur, ça n'est qu'un clip, elle est bien. Ok, il y a une façon de naka curieux vraiment ba façon de balba ngalo bagawana. C'est ma fille. Ouais, il faut la nande ba tout ba imitara yo. Ya on azoli ngana ba so nazolo ba ndenge ba imitanga ndenge ngo yango yo. Oloba kandolo ba tous les jours. Ah donc ndenge ngo yango yo. Mais bien dit na osala projet manja, c'est perdu mon cas. Nous sommes à Lukinga, nous sommes à Lukeli, et puis voilà. Mais pour le moment, nous avons candidaté, nous avons demandé, nous avons une association Moussala, de travail. Pour le moment, quoi. Association Moussala, au Boana Banaï. Voilà Moutoutou, Moussala. Et il y a des ponatés. Kofi Alobi. Oh, c'est gagné. Moi, je vais raconter la thèse d'office aux arts.
association mosala terme moko boza osala mwa mingi Kofi avec tous oui eza po ani te po moto basaki erreur babio seul contre tous nzoki eza nde seul avec tous wana eza na nzimbo ya Kofi conforme soki mpo olingi tokoti yango mpe na extra wat bayoka oyo ezalaka motu moko boye momine alingaka Kofi ya musicien na miziki ye sikoyo ayina Kofi motu ayoka miziki ya Kofi bien mais motu alingaka nde Kofi te momine sikoyo ye alingaka miziki ya Kofi soki batala Kofi azoleka na TV fo mona ku atia momine na mbanga explica yo ou bien eza lisolo comme ça nayi na kati ya voiture na embouteillage na Paris nayi na Paris entre Londres et Paris je ne sais plus et sikoyo mbili yelaka voiture etelemi mposa embouteillage nga mpe sikoyo na bandu mosusu ayi nayi na telemi sikoyo na baya passager mwasi ya mutu wana aza kotambusa moto alaki nga sikoyo lere ye etombeke nga na etokomi lokola bavoisin bonga chauffeur ye na sikoyo ayi disili ateki Kofi mais mbata momui wana zwa sadi nasala ata 3 minutes lere bakareke donc sadi esalanga mawana mpasi moko osala ndenge na pose question moko soki madame avec tout honneur asali ndenge wana na artiste musicien moko neti ya musicien momi nanga akosala bongo na musicien neti Michael akufa neti jibe risque eza te risque wana eza te c'est-à-dire femme nanga à part Michael adaya donc risque eza te ah bon oui momi yango azali africaine lemosu mpe ye payebike légende quadre on a zo c'est du vécu ta so tel clip bato bacomprendre mbala moke jalousie ezoboma biso koleka ebola kozala Kofi ya rapasi fort mais heureusement nazwi lango mayele naluka nanga baproblème te nabetaka scrable nabimaka au minimum donc na sala mosala nanga ninga nde bulo nde sikoki luka nasala album nanga ya suka ya banzembo ya sika bulo nde ekoma pene ebele mpona kolinga mpena nasala bamusicien mwa 3-4 toza na bango vraiment bazala pena bien et puis juste après album oyo ti tokamba jo tobandi sikoyo bord ya quartier latin album na bango ya musicien nanga fabrikas pa alobaki ya kotia maboro na ye d'ailleurs bamusicien tout oyo bazala oyo na esprit na bango baza na bango neti sam tinto azotuna pelenga bajour suzuki atoloba oyo mpe aza na champ na ye ya bien aye nango akontinue na album y a pas de problème mais problème nange yalikaka oui après les albums à quartier latin ya lobi akotia na ye na contre kaka eza na esprit quartier latin yango mpe lobi bato balongwa oyo esprit quartier latin eza so bana nzima biso boyeba ya loka popo liposo alobi ya kobeta solo kobeta o oui abeta te promo pe normal Jésus Seigneur na mtema malamu nakamwe okamike na mtema yo bingaka na mtema beko te onde bato tu bayebika Kofi musiko batongo bayebinga bakutana nga wapi bayokaka na masolo bamisana longwe ya sikoyo wilika yembe ezalaka bongo te wilika yembe ezalaka bongo mondele oloba badansese basekana bapale na bango lebiso na jo na ye baorie yo mabe na jo na ye na ye baorie yo est ce que na orchestre nokotolere mpenake danseuse abeta eso ya jo na ye d'abord amaster nanga te abeteli nga solo na bango ke nga za soit disant na ex copine bo etali bango te danseuse akoya mpe na tiki mpe na répétition mais yo kutu banda obala eso obetela nga so masolo ba ex na yo betaka su te eza normal otika donc voilà c'est pareil abetela solo ya copine na ye mpona esala ngani mpona makambo vi na ye mais bamona bango na baterrasse na balingwala comme nini bon vent soki bon vent bamonaka bango à gauche droite partout bawileri bamonaka bango te na nini wana bamonaka bango na bato te waka na quadre yo nimo bana otusha moko te nani ata na miracle fourmi nani wana yoko otushe naye balinga sika na kosala boye te quoi makambo ozobana na yebi yango te afolobaka boye te oyo mare comme ne nani Stéphie pardon wana ote tete nani wapeta bosani yani shela vers shela mwa omone okomisi mutu c'est bon liboso naka mutu te pardon liboso naka mutu te ndenge ozaka kala nyama kutu ça va yo numéro ya danse na ndeni lokola sokomi boye vandaka boye tosamba te lisu moko oyo tiawa poni ezaka moko mutu ana demiso cheka moko poni
bon mutasala qui affiche ça babenga wana nyo c'est ba sérigraphie banani ba graphiste so ni ngai na pesa idée na bikano boro comme on traite ma potre na lingi za boy yim tout ce que sala bunga na mona ngo joli mo impossible ça dit somme tali à comprendre l'histoire mbala moko à part ga 3F1 tous la fabrication de Roya tu vu mon ok au moins on bien mais ben interprétation PC bimi una keni songo yango terre na dollar keni msuza nini ça na dollar te lisu wana lisu na dollar lisu mo ba chana kati dollar américain moi lisu mo ala na kati wana lisu na dollar pyramide ouf na tia kate oui l'accent encore côté ba dollar l'accent lisu mo na dollar logo eza na ba c'est seulement na tia kate que lisu mo na dollar non l'accent c'est mission non l'accent lisu na dollar a dollar pena boye na pyramide wana lisu mo ala wana bon logo mona te c'est pas grave en tout cas tia kate ko ba photo oyo nde basangisi bazo ba photo par hasard ou bien eza ba photo ya ba l'un des ba films ya ba il y a des prophètes plutôt, comment est-ce qu'on dit, les disciples de Jésus. Voilà. Des bâtiments. Non, bon, mon exemple, il y a une image, il y a une image autour de la Bible, il y a un document sacré, que l'apôtre, que Moïse, a Simbikan, banini, bon. Parce que c'est un négat tout le monde. Pour Moutakanga, Jésus, photo azate. Mais tout le monde a une image à Jésus belé. Il y a Sainte Marie, etc. Donc, quand on va expliquer côté on a été. Dis-moi ça, mais là, ouais. Na sema la motema na ngai. Partout. Na sema la partout. Mais na kula na Saint Augustin de Lemba. Na kula kuna communion na ngasuka na utauli yango na Braza. Na mesa na Braza na les communion. Son excellence grand prêtre s'assoit avec quelques paroles na peleki na kuli. Mutapisa na communion mo sengo yemoko. OK. Voilà, yo kulaki dernièrement. Net chaque dimanche. Yo kulaki. Na salaka exhibitionnisme na kombo nzambe te. Pour prier, il ne faut pas qu'il y ait dans l'église. Non, il faut d'abord nous témoigner à la correcte. Parce que nous avons un cas pour voir le bakakei. Mais c'est ça le problème. Parce que le problème, il y a foi. Le problème, il y a motu nzambe. Exemple, non. Voilà, c'est tout. Donc, na kati na ngai, na uta ulbano ni bandele mission nyuso na zanango. Nyuso pe unaza nzambe. Ponga soki nzambe te bon. Habité. Ce qu'on fait le midi, ah bah pays c'est bien au bout de banderole na villa, yo pe mokonzi banderole là. Na moni publicité wana au ratang au mwandambo pour mutunyo soit na la télévision te. Au moni Willy, likambo to soulever, ils a passé dans un moment où régulièrement bat baya otuna ngai. Yo mutubo munda bi là-bas qui patron ya musique à Congo. Musique à Congo ça la baisse. Bah Nigérian, bah Ivoirien, Bonabo, bah comment dominer bino. Bah combattant, bah qui n'a pas tout patati patata. Ils ont bah raison valable. Mais bisomongo peut tous avoir s'auto détruire. Bisomongo na kati na biso. Tout le monde qui s'est là, bah musicien té. Autorité mboka na biso ça n'a rien. Rien, nous sommes des laissés pour compte. La preuve en est, les Solomon Bima il y a à peu près 5, 6, 7 ans. Soit disant bah ça 2 millions de pour les musiciens. Si les lots de là il est cas et mon en et contestation ils la terre ni télé au côté au moins il le concert pose au bateau Willy ndenge lemso ya na Romeo na ya na mere mon na comme passi ba concert comme kaka bongo na bongo do musicien Paul ba vivre bien na bongo na ye bateau za na bateau baza batikala ba 3 4 5 balegi na biso na yebite soki ozala ndenge nini na makambo internet ndenge komi sikoyo en plus c'est makambo combattant en plus il y a le fait que musique oh lolo bazo privilégié na Congo eza musique religieuse oh baluka yango nulle part oh comment que pour na bato wana biso to koma musique satanique musique diabolique ba koma bolele biso kaka mabe en plus il y a wana parce que ba bilo wana yango pe kitisi musique à Congo. Pour moi, les gens qui parlent musique à Nigérien, musique à Ivoirien. Tout le monde est Nigérien, est chanteur religieux, ils sont chanteur. Ils ont la Flavor, ils ont la Davido, ils ont la P-Square, ils ont la Petit Serge Beno, Rafat, ils sont chanteur, ils ont chanteur, ils ont taboulé, ils ont Pekala Koufa. Les lobbies sont un phénomène, ils ont chanteur. C'est-à-dire télévision, ils sont de 5 h du matin.
C'est-à-dire mon paya soka ye ako comprendre te. Akoki ko comprendre te qu'est-ce qui se passe. Parce que bato na mingi bayaka bazaka na posale mso mona clip awera, clip a Kofi, clip a Fali, clip a Fere mais jamais les gars lisusu. C'est-à-dire to comment lemso na 20% ya temps ya ba antenne par rapport ya bato wana ikoma 80%. Na mitu na soki na France tant tout ba TF1 ba Canal Plus soki ba chanteur ba chaîne ba beta ba musicien na bango normal soki bango baza ba diabo lube banani kuna so fungoli ba chaîne wana net trace docteur ba trace za lokal lifelo po yango leksa ba chanteur normaux ils sont non il faut nan bato wana en plus ya makambo wana lelo yo biso ba musicien soko tie banderole na yo ba bakati yango na bato je crois so ya DGR ka so nini alors que tu futa ba taxe vous tie banderole tu futa ka ba bakati yango et encore plus grave il nous est interdit de tirer ma banderole na Gombe. Ne comprenez pas la bien. C'est-à-dire au côté na matete, na malueka, na lemba, na lingwala, na kisasa masofka na Gombe. Pour na nini? On dirait bayoka biso soni. On dirait bato bayaka Gombe, il faut baye bateke biso tozalaka. Or bato wana ebele bayaka batakopé bayaka na ba grand hôtel, na ba Pullman, na ba memi na Gombe, na ba hôtel Béatrice. Les gens qui sont en train de faire Fali, il Kofi, il y a Banani. Rappelez les gens qui concert à l'IAE. Les gens qui sont en train de faire l'étranger, les gens qui sont en train de faire l'étranger, les gens qui sont en train de faire l'étranger, les gens qui sont en train de faire l'étranger, l'Atlanta, les gens qui sont en train de faire si vous avez des intérêts, pour la nini. Tant que taboulé à l'aka, rochero à l'aka, l'ombo à l'aka, la banderole est partout, y compris la Gombe. Pourquoi tout ça? C'est une chose qui est en train allez voir dans le Kawana. Allez voir dans le Kawana, réfléchir dans le bien. C'est-à-dire, on va aider comment la culture en Boka. Bako sel service comment. Car ba injonction. Ngana sina lela, pourquoi bako autoriser ta 10 têtes, 10 leaders de la musique à Congo te. Bako ta par exemple na salon d'honneur na aéroport. Pour tout le monde ba les muso ba copine ba directeur de cabinet, bako ta na bango. So ba na ministre. Obiso siko to za ba na tête wana ikomi le roi. Dans le Bikaka, c'est lui qui est représentatif, il y a musique à Congo. On aurait pas parce que dans le lobby na lembi, c'est quoi Gombe, tu vois banderole, c'est quoi Stromae, baté. Ce qui francophonie, baté. Ce qui biso d'Agumuda, à Gotiate. Tomo quadra, à Gotiate. Pour la nini. Son des moyens ni no bayo kabiso. Surtout qui na Braza, Igolondeli, participe à banderole partout. Na babija mboka tout au Kenya et ça kana normal les gens na quartier mon côté bono ah côté des ala so na moyen na yo té au futika ba taxe ba biso de tel jour à tel jour après au Longoli voilà biso awa désolé les likambo trop mon konzi mboka vraiment ko vanda té ayo kana biso mawa parce que ba construire mi to beta kaka ba grand hôtel de nini ka ba côté kaka na Gombe yo kaka vraiment merci voilà Kofi Olomide et ça le peut bien sûr ba PC comme on a venu par exemple même quartier. Ngai bonheur nangeza ke kombo nangeza na kati ya mitema ya bato voilà le reste et là on a aussi un pendant vieux voloko abotama le 20 mai stade du 20 mai pourquoi pas les raisons vivre c'est quoi stade du voloko te mon évité na souhaité te bon vieux voloko les raisons vivre stade du 20 peut-être Raphaël bon ba te belé surtout ba sarapo va ba biété petit na babe yango bongo eyeba na penalty mais pito ça ça les et le tombalba a président Mobutu na Tchad bon bati ba yotango tabulé les tableaux ya Kofi pourquoi faut bonheur on est à so butadaye vie Lutumba yo tuna Kofi vie Lutumba bazo zeni po basala so ndenge ni pona ye je ne sais pas vie Lutumba on ngala yemba Kofi chante Lutumba azana bazo zela nini po nego tuninga basa je ne comprends pas mboko na biso ngezo kenda. Le Quadra Koraman, merci beaucoup Kofi Olomide. Nous sommes venus voir comme on a fait ça boulevard du 30 juin. On est dans le le reste c'était. Au moins que c'est ici. Merci. Ok, donc nous allons suivre ce deuxième clip. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous remercions le PDG Gabi Chabani Record qui est là toujours en train de fonctionner. Nous le disons.